Salut, bonjour, balandi à Safosi Télévision, la télévision de l'Aigle, et puis fidèle nous sur internaute. Mbote Nabino, et pas wapi mon sali wabino, mon umbu Nabino, à conclure la bino, information. Oh, ya bengami na kombo ya Serge Mabobo, l'homme du développement. Ayeli bino magazine oyo ekosala pe esengo na bino. Magazine na biso ya lelo oyo toyeli bino na kombo ya Fachi en marche. Fachi en marche ezali magazine oyo ekolobelaka plus ba réalisation ya tata mokonzi ya mboka Congo oyo babengi na République démocratique du Congo, kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ba intime babengi na kombo ya Fachi pe babakisi Fachi Béton. Lelo to ali na invité oyo na nzela na ye tokolobela tina na 145 territoires mais tokobanda na Muyambo na province ya Congo central wapi tokolobela likambo ya territoire ya Kasangulu, tokozanga te kolobela likambo ya territoire ya Madimba, ya Mbanzangungu, ya Songololo, ainsi de suite po toyeba ba réalisation ya tata mokonzi na niveau ya province ya likotambola ndenge nini pe projet oyo ya développement à la base na 145 territoires ezali kotongama to ezali kotongama te bongo oyo tolengelaki pona bino lelo azali moko ya bayi politique azali na kati ya IDPS boyebi ke na Safosi tolobaka tolaka ko présenter invité na biso te po ete to présenter mabe yango toko senga na invité na biso ye moko ko se présenter wana na leki na kopesa ye le sac on a ye bongo ye peut se présenter. Bonjour notre invité. Bonjour de comment pandi sango. Boni santé. Oui sango zali malamu comme on a sono ke sona mamusa nazali présent cellulaire ya cellule petit à section Ngirogiri fédération Afuna en même temps cordon du collectif de présence cellulaire il y a UDPS Tshisekedi. Merci pour l'invitation. Merci na yo oyo ozali kolanda Safosi Télévision na yo oyo osoutenaka ntango nyonso Safosi Télévision lokola Anastasie Direndi na kati ya Manchester, moninga ya Aimé na kati ya Manchester, Aimé Basemwa. Lelo na invité na biso tokolobela tina construction, réalisation likambo ya 145 territoires. Ndeko Musa tobandi territoire à Liboso na Congo central et à Kasangulu. Est-ce que tokoki kozwa information sur la réalisation ya tata mokonzi na province ya Congo central na territoire ya Liboso? Misala ngo ese bandito jusque là ils en ka ba slogan. Non misala e bandi na territoire ya Kasangulu. Soko leki esika basala péage pour seulement moki avo comme na mboka oyo babengaka Tampa misala ya construction bazotonga bureau administratif ya Kasangulu bazotonga école bazotonga centre médical esika wana donc misala ya avancé donc territoire ya Kasangulu zo subir vraiment ba construction ya makasi na seulement nde na péage nde ezopesa bato pasi na péage wana donc okoma okende okoma na kestan to okoma Mbanzangungu so na péage avant koma d'abord na péage na mitendi ba long véhicule eza ko s'arrêter wana tozwe bate ezo sala nini okomi soko leki mitendi okomi avant koma péage na virage wana mitu kezo tendama wana tozwe bate na tango okoma na péage après c'est vous obligé botika mutu na boke botala nini ezo leka sika wana pour constater que bokomi wana. Donc batu ba garé mituka na caisse wana ya banque wana ezesika wana eza na 4 caisses mais moi na batu bazaka na 2 caisses les deux autres caisses wana batu bazate ezo pesa passe to yebite soki ba kambia province ya Congo central bazaka kopenda na bokebi ya kotala sika na po péage oyo et comment peut ça nzela ya Congo central passe ndeko Musa cordon oko continuer na okoloba olobi banque eza wana eza na 4 caisses yaka batu mibale bazali. Oui banque wana eza na 4 caisses mais oya wana moni deux kaka bazali les deux autres bazate to fait baté eza nini. Est-ce que yo okomaki sur place ozwaki ntango te ya koluka koyeba balongoli bango mosala
bakendaki repota mosusu mpo batravaillaki bakende zwa mwa eloko ya kolia ou bien eza vraiment bakese oyo abandonné eza hors service kaka 2 caisse non eza mpena bakese ezosala mosala mais seulement bika bomesano ya bacongolais ozali mais négligence na ye atiki donc eza banque wana naotanga komona ote onasala publicité nango donc esika wana banque wana soit balongola bango batia une autre banque ou soit ndenge esika na Mata Forest mutu abandaka misala mais nayokaki ke Mata Forest dans 3 mois kozongela misala mpo bato oyo bazosala misala wana vraiment bazosala misala na ndenge elongo bani te soki ezongeli na maboko ya Mata Forest nde nzela ekosala keno ebonga mpona makambo ya réalisation ya chef de l'état mpo bambuteyage esi na péage ya Kasangolo. Est-ce que ndeko Moussa Le Cordon des présidents, de tous les présidents cellulaires de l'UDPS na kati ya RDC ntango ya Kabila tomonaki bavirage oyo wana ezalaki ebebe na Kasangolo bazwaka bachinois bakataka mwa ndambo ekoma mwa koevite lelo na développement ya 145 territoire Kasangolo ezosubir te elamba ya sika na likambo ya nzela kaka ndenge otangi école na hôpital et puis na bureau administratif. Est-ce que yango nde pena développement na ça tete moi élargissement ezali kosalama ya nene neti wana na bascule wana pa batiaka ba long véhicule wana ba élargir nzela mais tozosenga mpe na bakambi ya mboka ya gouvernement central ministre ya transport ba réhabiliter Onatra donc train efo ezonga pour ba long véhicule ezopesa pasi na nzela donc soki train ezongi en tout cas situation oyo kozala décanté donc bato oyo bazalaki na régime passé babomaki Onatra peut tozobana oyo bavagon ezali mais balocomotive eza te donc soki train ezongi non celui-là faut pas citer même son nom celui-là c'est un voleur donc bato wana régime passé bayaki kodemande Onatra bien omoni makambo ekomi boye donc ezopesa pasi na mawa nzela ekomi mpena donc na problème donc voilà la situation eza na niveau ya territoire ya Kasangolo donc Cordon baaccident toyebi ke bapekisaka bavéhicule wana ebimaka moi te tambolaka na butu mais to remarqué ezobima kaka même na moi moko eutaki kosala accident frère esilaki eramasaki mituka totalaki na réseaux sociaux c'était horrible ya otala so okokaka te ezali kobafoue loi to suivi eza te mpo ke mituka wana ebimaka kaka na butu oletambolaka mpe na moi mituka wana teleme ekomi ebele mituka wana teleme ekomi ebele ezosenga il faut détermination ya baautorité provinciale ministre intérieur na ye moko mokambi ya province ya Congo central il faut balakisa de quoi ils sont capables ntango bapesi bino mosala ezali po bosala na vision ya chef de l'état na vision na bino te le chef de l'état ntango apesi bino confiance soki bozosala na vision na ye te bozala apele ya bachange bino dieu merci tozoki na baélection donc awa nzela ya Congo central mpasi ekomi makasi mingi eza créé na péage ya Kasangolo c'est vrai na Mbanzangu baosala mpe mosala wana soki ezopesa mpasi makasi mais mosala ya Mbanzangu au moins ezomonana puisque bakomi mpenza kobetone donc nzela mpenza ya Congo central ezosubir mpenza batravaux ya makasi. Cordon, nous sommes ntango mosusu oyo kolanda na katikati Safosi télévision la télévision de l'aigle oyo toali kosalue bafidèle internaute ya Safosi lokola bana nyonso ya Shalom na kati ya France lokola mama bokilo na ngai Charlotte Ngoma na kati ya Caroline du Nord pe belle-sœur na ngai Fifi Mvula motema ya Olivier Kaku tolingi tolobela pe Matadi c'est une ville cosmopolite oyo eyambi bato nyonso donc ezali ya kokambama na mwana mboka Nkodia Mbeta oyo babengaka 6600 votes yende na bokasi na ye azali kosala avenue Kimbangiste oyo ezali na 3 km 700 avenue wana depuis mokili ezala mokili avenue wana nani batongango te vraiment mais na ba propre fort ya ba frais ya mairie ya Matadi nde aorganisaki misala ba construction ya ba caniveau de part et d'autre ça j'ai vécu donc le monsieur le maire ya Matadi Nkodia Mbeta vraiment azali moto pese moka construire bazosala ba terrasse donc ba caniveau de part et d'autre sikoyo nde soki ba terrasse esili
dit bah ça là bah bétonner yango non seulement venir Kimbangiste mais aussi ça peut venir Londé. Donc moi namboka monsieur le maire Matadi Kodiambeta vraiment azo sala mosala sous l'impulsion du chef de l'État. Donc il est vraiment à féliciter. Donc il faut vraiment aumela ngwende pour que azo sala pour que bah besoin de la population et ça la résolu. C'est vrai la Matadi avant kota Matadi na pomposo moi embouteillage ezali et puis ce comme na voie douane et on est raté embouteillage on est raté. Mais d'après les informations ça la étude comment ça la nzela mosusu pour que ba décarter situation à route nationale pour na voie douane voie wana kaka nde ça la non place afflux à bateau ezali. Alors merci le maire a rassuré qui biso que na beti bazali ko sala baso kotala pour ba sala nzela mosusu afin que ba longola embouteillage na voie douane pas embouillement embouteillage ça la makasi. Moi na mboka en Kodiambeta vraiment sur sala mosala na ndenge elongo bani sous l'impulsion ya chef de l'État Fatou Beto Dédié pour azali ko kamamboka ya République démocratique du Congo. Là je salue monsieur le maire Kodiambete ndenge azali ko sala vraiment pour soutenir la vision ya chef de l'État. Monsieur le maire tout ça descente. Toya biso to vivre makambo wana na Safosi télévision, la télévision de l'aide parce que ezali magazine ezali kolobela sur les réalisations ya chef de l'État. Magazine au kombo na yango Fati en marche. Fati en marche et ali wana pona kolakisa ba réalisation nyonso. Oyo tata mokonzi ya sali lokola toza na kati ya développement à 145 territoires. Tokoya kuna monsieur le maire bongama oyamba biso je crois ta semaine prochaine tokoma kuna soko yoki mbela oyo yondo réagir soko réagir te biso vraiment tobima kuna toya ko palper du doigt nous sommes le média oyo palpaka du doigt pe lobeli lelo eza ba politicien mutusa oloba toza ba fanatique biso tolobaka kolakisa misale salami pe mona na miso ya bato fanatisme ezesikani. Monsieur le maire tokoya meneli na yeba otangi ka monsieur le maire est-ce que les travaux ont un gouvernorat et la mairie ils ont sous financement à la mairie on a yebi sous financement à la mairie il y a un moment je peux ça de Kodiambeta maire il y a vu la Matadi Mokakoswa à Oumela na ndenge ça ko ça misala sous l'impulsion chef de l'État azola sabina que non azap na fils maison donc bato Matadi bazala sai basa vraiment na esengo ya komona nzela wana avenue Kimbangiste oyo depuis mokeleza église Kimbangiste ça eza monene depuis est-ce que ba Kimbangiste c'était ba osala mobino bodi non ba Kimbangiste c'est le maire de la ville à Matadi de bazo réaliser construction ya nzela ya Kimbangiste. Moi-même je viens de là na moni ndenge ba casser bazo casser mabanga batongi déjà ba niveau de part et d'autre ce que teligaka nini ya bétonnage afin que avenir et comme praticable donc waneza ya robeta le solote est-ce que zate ko nzela oyo eskindaka na ndako na yango azoluka ye comme malamu na ye moko avandaka na avenir Londé avenir Londé peut subir construction donc zate que non Londé ko mo avanda c'est une grande avenue oyo mituke utaka na port ezoya po ya Kinshasa donc Londé vraiment c'est une grande avenue donc bazo betinango nzela zo ke dependa kito. En dehors il y a nzela wana maire ya Matadi azali kosala otangaki na Kasangulu ba bureau administratif ba école est-ce que na Matadi ba toucher te bilo lokola ba bureau administratif ezalaka déjà ou bien ezana projet? En tout cas Matadi c'est une ville cosmopolite na uti koloba wana donc là-bas ba bureau administratif ezali ba école ezali donc makambo ça ko vendre. Est-ce que vous avez des difficultés à Maïté? Non, Matadi a un problème à Maïté. Ah, Matadi Maï 5 sur 5, courant et vanda. C'est vrai, des stages vous en gâtez, mais en tout cas, si na longo Matadi, pas une bande kolala, na hôtel Luana, vraiment courant, et puis vous sentir Maï en permanence. Donc Matadi vraiment, de ce côté-là, et puis sécurité, Bakolo na Basili, monsieur le maire a bondi, à neutraliser Bakolo na Matadi. Ça, c'est à féliciter. Oui, oui, monsieur le maire, non, pourtant il a un makambo à la tête. Dans le makambo, il y a Congo central puis il y a Matadi. Donc, monsieur le maire, peut-être que c'est mon capot à solliciter ya Bakolo na Matadi, à bondi, à l'actif dans la bateau que non, il y a peut-être à Matadi, il y a Tongo. Ok, vraiment, Toyoki ndenge les cordons. Azali Koloba Mokakosa ou Azali Kopesa et pas il y a maire il y a Matadi. Là je salue aussi son chargé de communication Eric Lukosa. Oyo Azali ko travailler na pembeni ya Mokonzi na mairie ya Matadi.
toko continuer élection émission na biso magazine na biso toali kokoba na yango yambo ete tolobela likambo ya baterritoire oyo mosusu etikali tolingi na toloba likambo oyo ya élection. oui. Élection bamisusu balobi ekozala bamisusu balobi ekozala te niveau tozokendela bazoprépare dialogue moko mpona mwa 2 ans moko boye esala lokola glissement cordon Moussa mpona yo eza barumeur to ezali prévisible? Non, eza baspéculation. Mwana mboka monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi oyo tobengaka afritisme Fachi Beto de Dieu aza déterminé biso tozolandela constitution ndenge elebi constitution esengi na biso soki osali 5 ans premier mandat une fois renouvelable. Très bien. lokola déjà aza na confiance ya population bazozela bapublier calendrier déjà publié baliste déjà bacandidat oyo bakozala voter sikoyo tozosenga nde na mwana mboka Denis Kadima oyo aza président ya CENI asalela biso nouvelle mise en place ya CENI po oyo baza chef d'antenne ya CENI bato wana bawumeli esika wana depuis Kabila. C'est pour cela ye mo paso lobake non vote eza élection ezali nomination te soki ozwi bavoi na yo oyo bato na yo bapesi yo okomérite yango toza kosenga na ye asala nouvelle mise en place na antenne nyonso à la République et puis na bacentre nyonso bato wana bazalaki na CENI depuis 2006 bato wana ifo balongwa afin que nomination esalama te nde bato bazokanisaka non élection tozokende eza nomination te nomination ekosalama te motu soki ozala ancrage te ozala bato te nsima na yo te okozwa élection te ata bino na IDPS non biso tozala bato ebele IDPS ezala bato ebele nakisa awa na funa tozala 12 sièges tozala 12 candidats ya biso ya IDPS oyo soki nzambe asalisi biso bango nyonso bakobima biso IDPS tokobima tête haute puisque biso IDPS toza na exemple ya monene à la tête ya pays le chef de l'État visionnaire oyo azosalaka no kasi bao baleki mpe bazali na visionnaire non bazalaki na vision te bazalaki badétournaire miyibi pour preuve biso Kadima lobi élection eza élection nomination kosalama te il est déterminé yango nga napesi conseil oza sûr parce que ntango baoloba arbitre na ngambu na biso oui non arbitre na ngambu na biso il est déterminé à lobi élection nomination kosalama te moto aza na bato bavote soki oza na bato te terrain nde kolakisa lokola ye alobi ke nomination kosalama te yango biso na conseil tosengi na ye asala en sorte que nouvelle mise en place ya bachef d'antenne dans toutes les provinces esalama et puis ya bachef de centre. Donc voilà le conseil tokoki kopesa na mwana mboka Kadima oyo azali kokumbela masolo ya CENI. Mais mwana mboka toujours na cadre ya baélection toyokaki mwana mboka Fayulu Martin Fayulu aboyaki kokende na baélection na cadre ya boycotté na bamembre na ye mais na suka tokomoyokaka komosenga CENI efongolela ye brèche mpo adépose mpe candidature na ye mpo bamembre ne mosusu meme bakitaki mpo na yo lecture na yo est-ce que apesa ye CENI apesa ye chance wana to lokola azwi retard le train en marche atikalaka? Non aza mwana mboka ndenge bato tolobaka aza libre mais ye moko akeye baproblème puisque alobaki akokende baélection te yango bato na ye bazalaki liste te bapublie bango te na baliste ya CENI mais ntango aye kocomprendre na nsima ke non baélection ezali kaka kosalama po bango bazelaki négociation négociation kosalama te gisme kosalama te nous irons aux élections et le chef de l'État va sortir avec 85%. Vous assure très sûr le chef de l'État et puis il aura une majorité très confortable afin de nomination. Oui, nomination Salamaté. Donc on peut ça une majorité confortable afin que l'UDPS ait une primature pour que tant que la formation au gouvernement, puis sur tout ça là, slogan là, le peuple d'abord, ils allaient projet de société, il y a UDPS Tshisekedi. Voilà. Donc membre UDPS toujours la élection, m'a beaucoup ya conformement pour tout ça. Tata Mokondi ya Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Fatou Beto un second mandat avec une majorité très confortable. Est-ce que bozo bangate parce que Fayulu alobaki bayibaki Bokondi. Et tout yo atango nyonso azolobaki peuple aza na sima na ye. Est-ce que bozo bangate que soki ba fongoleli brèche à Koti a gagné l'élection ko isa mwana mboka Akoka a gagné l'élection par rapport à la réalisation Tata Mokonda Sali à travers école démocratie il y a République démocratique du Congo. Ça roule dans 6 ou 7%. Donc le chef de l'État a combien 85%. Là bah tout monsieur a 3 4 tout et tout. Est-ce que toi il y a pas match.
est-ce que Yamboto zonga na makambo ya Congo central parce que élection etali Congo mobimba to zonga na développement mais na lina loba muke na likambo ya la sécurité ba makambo ezoleka na est-ce que ti tozoke na ba élection bokoki ko assurer bato bavandi na est na bakivu na bagome esika mobulu ezali ke bango mpe baoparticipe na ba élection? Oui, ils vont participer à l'élection, c'est vrai. Dans le régime passé pour Salamaki, il y avait quelques zones où l'élection c'est minimisable. Donc, il y a une élection avec les députés ceux qui ont 490 485. Les 15 autres ont organisé l'élection dans Sima. Enfin, il y a un nombre de 500. L'élection est au Salama. Le président de la République a déterminé et puis le président de CENI a déterminé pour organiser les élections et puis l'élection vous allez apaiser sécurité dans l'Est il faut bailler non guerre il Est de Koutiango mais avec les forts il y a chef de l'État l'autre comme on a recrutement militaire à travers la République pour mon qui 10 200 recrues pour continuer à armer jeunes avec leur volonté et puis baso équiper bango bien na Kitona na Kibomango et puis na Efokuna recrutement de Salamé il y a juste pour la face du monde que non la RDC qui a infiltré cette fois ici bana mboka nde bazo kubela masolo ya armée donc pour la sécurité nous avons besoin ça distribuer sur le Zadi Koya on parlera plus de l'insécurité à l'est donc makambo ils a vraiment bien ils ont bien le chef de l'État Amiani tout bateau bazalek derrière makambwana afin que Kimia ezonga na kati ya République démocratique du Congo wapi na est ya RDC. Parlons toujours de la sécurité. Tout le monde a carnage et salami. Carnage et salami, population a koufi ba beti masasi mais bato ba beti masasi ba yati teni ya bagarde républicain. Et salaki makelele bato ba lobby na nyonso wana bato bazozela bazwa ba condamné bato ba dirigeant qui opération mais jusque là c'est comme si bapundi yango po baza ba garde républicain to ezaka ko saboter population. Non moi mboka foye bake bato ba kofiming c'est vrai ba congolais baza na kati mais mingi na bango ba uti Rwanda na Uganda. Est-ce que ba preuve mingi na bango ba uti na pour preuve bazo benga ba famille ba kende ko bakor ba famille zo kendete ba famille zo kendete non oui bato baluka ki élection salamati yango bazo doyer bato bazo sur ba conscience bato bazo la conscience malamu ti ba créer situation là. Nous avons des informations donc de ce côté là bato bazo ki tobima non est-ce que gouvernement ni neluka e bomba bato oyo ya azali ko kamba gouvernement les atela mokili. Donc ce sont des situations créées par des gens pour que baluka élection salamati to que na négociation zate nous irons aux élections le 20 décembre on va élire le chef de l'État et puis on va lui donner un second mandat. To que na territoire ya Madimba toujours na kati ya Congo central to bimaki muke to lobeli sécurité to lobeli élection to zongi na likambo ya développement ya 45 territoire mais na kati ya province ya Congo central territoire ya Madimba eloko nini ya sika ekoti oyo bandeko na biso ba Congo bantandu o bavandi côté wana babanda déjà ko sepela. En tout cas pour le territoire ya Madimba oyo na monaki wana non vraiment ba bâtiment ba tongi sika wana ba bâtiment administratif ba bâtiment ya hôpital l'école plus de 12 locaux dans la monaki bazo tonga donc basi ba tolé déjà et puis Dieu merci dans Madimba il y a du courant il y a de l'eau donc Madimba vraiment en avant donc de ce côté là il y a pas de problème. Mais précisément ba bâtiment ba tongeli wapi Madimba za territoire non si la voie publique sur les Madimba la droite na sozo qui car net à partir de Madimba wala ancien bureau administratif ezali sur bato pour ils a espace monene c'est vraiment une étendue monene batongi bureau administratif batongi hôpital batongi école donc ezanga pour nazwa ki ba image mais prochaine émission sur nous ambassade si on va illustrer tout ça pour bato ba monake ba territoire on a tangi ba réalisation chef de l'État yango c'est palpé ezate illusion non palpé voilà. Moi Namboka est-ce que okoki ko parce que nayebi que oza muta Congo central oza ne Congo est-ce que okoka opesa pe message à terre 3 mots na Mboka? En tout cas
Bakinya bakoka ba Congo ya Kinshasa bakoka penta koloba Congo, ça me paraît difficile. Voilà, na continuer Congo. C'est vrai qu'on va faire là, mais les savons qui Congo qui a ndako qui Congo diamolo kakina qui a bête là. Donc on comprend l'attaque totale. Je suis Mundibu, natif ya Mbanzangungu, à 17 km ya Mbanzangungu, village n'a pas à pas ina botama na mboka. Donc la ngoso nité. Natif ya Paza o yebani so komi na Nzundo Koti, OK Kiwembo, OK Kinkewa, OK Ngando mboka Kisombe, et puis OK na Kisantu. Voilà. La possibilité na ba collègue na ngani sur ma présence cellulaire ya vie province Kinshasa et puis à travers la République démocratique du Congo. La possibilité na le secrétaire général Augustin Kabuya Mwanabutu aza kokumela masolo ya IDPS et puis na ba ndeko nyonso ya IDPS oyo tozomi na bango na kati ya République démocratique du Congo na diaspora nyonso natangi ndeko Moussa Milton wazali na France natangi petit nangai Christian Bimbi natangi petit nangai Guilain Kava natangi masa nangai oyo azana mboka ya Turquie na pesi mbote belé bandeko ya diaspora tango élection zali ko ya bo voter chef de l'état en masse na bokebi nyonso afin que to apesa 85%. Merci beaucoup. Na kati ya territoire ya Madimba nga na yebi ke be école ezalaka be école minene eza ba hôpital lokola na kipaku mission hôpital munene eza kwa bambanza boma ba école minene ezali mais eloko nini oyo batu ya Madimba bakoki kosepela na projet pe programme ya 145 territoire. En tout cas le chef de l'État Koutaki courant à l'école ya Mbatsaboma. Mais d'abord courant na Madimba ezalaka. Non, courant Madimba, mais na tangi école Mbatsaboma eza po atanga kikuna, tanga kinako ko inaugurer moi-même j'étais là sur place. Mbatsaboma bazwa courant et puis nzela wana basala kango bien, nzela Mbatsaboma. Asphalté yango to na ba sophistiqué ba sali nzela kitoko. Pas ba danger zali parce ba caniveau pour que son vous les petits mailles et débordarité et quand on a ba caniveau là donc nzela Mbatsaboma maintenant OK na on a voiture ti au combinati na Mbatsaboma de ce côté là il y a pas de problème et puis le chef a ordonné qui baba ndokotonga ba locaux mosusu ou babuka ba anciens locaux pour que Mbatsaboma elata langi ya sika. De ce côté là il y a pas de problème Mbatsaboma vraiment avant maille zwana yo courant zwana yo wana toza na kati ya territoire ya Madimba. Tokende na territoire oyo botani. Na botami na territoire Mbanzango. Là c'est une grande ville Mbanzango. Siko eloko nini parce que Mbanzango c'est de la même manière na Madimba. Non. L'école les alliés. Non. Monsieur Mbanzango kanabano bien côté civil. Non. Là na personne na mboka Willy Makumbani wazali administrateur du territoire ya Mbanzango. Ndeko umela ndeko na ngai sala calme. Ndeko ya Mbanzango okomona ngai. Mbanzango c'est une grande ville parmi les villes qui se trouvent na Congo central. Donc c'est que Mbanzango a vivre na ye ba effet à 145. Non, parce que ton bureau nango soko o l'équipe bifurcation ya grande ville bande ton nango bureau siko. Non, bureau nango isa minene mais loko la modernisation salami. Balingi po Mbanzango lingo comme na mer siko. Eza na mer te. Mbanzango lingo comme na mer, c'est pour cela ba iko to bureau administratif ya territoire administratif du territoire na soko l'équipe bifurcation ya Kolofuma au puissant muke baso tongo na droite donc par constitution za makasi kalate ba ndimba bando kotole wana kuti na bosala pona kolobela Mbanzango eza na 800 villages Kamba eza na territoire ya Mbanzango Kamba Yerusalem eza na territoire ya Mbanzango vous comprenez mais tu yoka kama nzela ba mo basa ka be fort te siko gouvernement ibisa ki fond kalate awa bazo sala nzela ya Kamba ba ngba réduire yango na 45 km pour ezaki 75 ba réduire na 45 donc kalate banzela ya Kamba on ezo banda do wana banda do tongo béton do kulunga ezala nzela nsona kulu tieke na Kamba kuna donc voilà donc territoire ya Mbanzango et subir ba réalisation de quoi outé ko la gouverneur outé kolongwa atuma tubana a bétona ba makadam a bétona na Mbanzango donc c'est là penda bétonné na Mbanzango na régime ya Fachi béton diki moyebi que to fongola na moi parenthèse ndeko tango azalaki a tout temps azalaki gouverneur bokotaka moi guerre moko na bandeko ba fleuve bongisa déjà non biso na ba fleuve to ba makoko matatu lekela komosi vumbukula komosi c'est-à-dire wana lobi yango te ngana boye yango bandeko balandi Safosi télévision mwana mboka linga kosa biso
proverbe à lobby ezalaka par rapport à bapoil en bois. yango na lobby kanimbwa le kumosi vumbukila kumosi. ya otiki nga na développer ngai na bandina no na lekela kumosi vumbukila kumosi. C'est-à-dire et ben yali trois makoko matatu. Lukaya, Cataract, Bas-Fleuve. Lokola na Congo central, administration où ezwami kona ezali gouvernorat, assemblée provinciale et puis na deuxième nani personnalité assemblée provinciale. Et quand on mande wana, ceux qui gouverneur assemblée Cataract, ba président assemblée nani assemblée provinciale à Ozala, il y a Lukaya. Le deuxième à Ozala, il y a Bas-Fleuve. Ceux qui ça vice versa. Ceux qui sont que gouverneur assemblée Bas-Fleuve, premier président assemblée provinciale à Ozala à Cataract, deuxième assemblée à Lukaya. Des cas à élection au Salama. Donc et kabama dingwana. Donc Congo central tout ça na bo yokani oyo ezakoto ya kolobate. Congo central ça un problème pour cette terre promise terre oyo batozala na kimia et puis Cataract oyo district ngai ezali district moko rempli la spiritualité. Donc ma spiritualité mais na makasi na Cataract par rapport ya ba district mususu oyo ezali Lukaya na Bas-Fleuve. Voilà. OK, to bandi ko koma na biso na suka to sukisa na territoire ya Songololo. Territoire ya Songololo na kati po so comme la kilomètre 5 na bifurcation na wana kuna bazotonga nani bureau administratif ya Songololo où eza moi distance penga. Donc tant na kotaka kuna mbala sima na mona kindi ba travaux za ko salama na komaki na lufu pena ba construction banda kuza en hauteur basali ba place touristique na lufu et puis sur hôtel DGM nde batonyango bureau ya DG nde batonyango au centre maintenant il y a une vie ici na brousse mais modèle batongeli courant en permanence bien qu'ils a ba panneau lufu pena batonyango bien la frontière quoi ya biso ti na Angola kuna donc lufu eza na bien construit et ça na kata territoire ya Songololo donc territoire ya Songololo et puis ça na ba cimenterie misato ba cimenterie ya Makasi. Donc toujours c'est un temps comme on a période d'élection tout c'est la bataille Songololo va voter liste il y a IDPS afin que tu peux la chef de l'État une majorité très confortable. Voilà. Mais par rapport au programme il y a 145 territoires autant que le mon côté déjà si ba toucher nani komi kuna te la Songololo oui non ezali la Songololo na auto le banalo que notre bazo ton bureau administratif na d'école donc dès que ba territoire ni sur bazo sala ezaka rapport na zwa ki ba bibilité ndenge ka bazo tonga ba territoire nyonso hôpital école bureau administratif ndenge zo sala mapé na Songololo on comprend donc ezate que ba sauter dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et je subir ma chantier à Makasi dans 145 territoires. Merci mwana mboka to suki na province na territoire oyo Congo central et suki wana te tokobenga lisu mwana mboka kolobela na tina na ba réalisation ya chef de l'État tokokende na ba boma na ba mwanda otolobela pe ba territoire oyo ezali kuna ndenge ezali ko évoluer par rapport ya 145 territoires oyo ezali programme ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les intimes Fachi bakisela kaye béton de Dieu béton de Dieu. OK alors tokokoma kuna tokoyela bino ba information nyonso bokangama na magazine oyo bokozwaka ba réalisation ya chef de l'État oyo ba place mosusu bato nanu balobeli yango te bato balakisi yango te biso tokokoma avec votre magazine Fachi en marche. Fachi en marche tokolakisa bino ba réalisation oyo esi eleka oyo tango mosusu bato bamonaka te balobelaka yango te tokolakisa bino ba chantier actuel pe tokolakisa bino lisusu sur le développement à 145 territoires. Bokotala numéro mususu oyo esalamaki visite ya président fédéral ya Funa ya IDPS asalaki ronde tokolakisa bino ba chantier mususu oyo ezali na ba commune mususu oyo ezali kosalama vraiment tokomi na biso na suka ya numéro na bino ya lelo toyambaki mwana mboka Cordon Moussa Sono oyo azali président azali plutôt coordonnateur ya ba cellule nyonso ya IDPS
pe azali président ya cellule na commune ya Ngiringiri. Cellule petit petit. Donc cellule nango kombo yango cellule na ye plutôt kombo nango petit petit ezali na commune ya Ngiringiri. Yo ozalaka na posa ya kosadere, ozalaka na posa ya kokoma membre ya IDPS, ovai na Ngiringiri etat mosusu oyebaka te cellule ya président Moussa oyo aza coordonnateur ye moko akopesa adresse wana. Ok, adresse nango ezali Ingende 125 cellule la petit petit ebandi na Niangara ti avenue Kasavubu Sayo Asosa. Donc pas na biso na jargon politique tobengaka yango cellule, na jargon administratif ezali quartier petit petit oyo ebandi na avenue Niangara ti na Kasavubu Sayo Asosa. Voilà na Ingende 125 wapi epai adresse na biso ezali ya cellule petit petit. Merci mingi. Merci na yo oyo opesaki biso attention na yo, ondimaki kosalela ba crédit na yo ba méga na yo. Vraiment tozali reconnaissant epai na yo bana Kinshasa ya bino yango losako po tomoni bomatisi bar makasi. Tant totali na statistique tomoni ke bozo soutenir Safosi télévision makasi yango losako na bana Changu, losako na bana Funa, losako na bana ya bana Moamba, losako na bino bana Lukunga, losako na bino. Télévision ezali ngonga moye totanga ba commune ezali te prochainement totanga ba commune boko bana soutenir Safosi télévision ezali chaîne na bino. Chapeau bana ba province nyonso ndenge bungandaka biso na est partout na ouest na nord na sud ba province nyonso boko bana soutenir Safosi télévision oyo ezali chaîne na bino. Tobosani te ba nyonso bavandi libanda ya mboka ba congolais nyonso diaspora ya États-Unis ya bino yango oyo losako boko bana soutenir boko bana kolanda oyo nazali ko saluer Major Pecos na kati ya Belgique wana azali les Gaulois plutôt Gaulois ya makasi na kati ya Belgique. Major Pecos talaka yo nazo saluer ba nyonso bavai na France bana Shalom bavai na France bana Ngoto ba Papi Masita ba pasteur Matondo ba pasteur Badiangila Deolo ba donc bino nyonso bana Shalom osako na bino bao bavandi na Allemagne bao bavandi na Angleterre. Là je vois Pipe Mialou na kati ya Manchester, je vois Anastasie Diane la réserve de l'Éternel na kati ya Manchester. Kolo azana bomo ikande to solaka ana contrôle ya nyonso miracle na ezali au rendez-vous. Là je salue aussi le sakonayo aimé basse moi moi 600 hydroquinone na taille ya palmier oyo azali moninga ya Anastasie. Le sakonayo yango yo biso na kati ya Safosi tolela bino fort tolinga bino tolova bino boko bana ko zapper boko plutôt boko bana ko liker o zapper biso te plutôt mais boko bana ko liker na ko commenter na ko partager et siko batie moi signe